et messieurs, nous sommes là avec le grand producteur Banzokozaki bakobu na matike yokanga pasi Ituma ya bolingo kujimote beza bashok Basiba, kanisaka nzambe ya sala bango ye complete Mama mia, mama mia Ituma ya le rise congolaise Mana leli leli yeye Natike beye c'est pas la seule année, vraiment, on a contacté. Et ça te collectif qui te faut te mettre ça dans la politique. Fier que ça n'a qu'à passer dans les bandes de l'eau, le polo si pas les six ans, que l'aïe que la signataire. T'as compris qu'à commencer, ça la sortie de la commencer. La mère qui passe à la commence, tout le monde n'a pas de signataire. C'est l'animateur puissant de la RDC, Delix Arlo. Tonton Delix. Je suis là avec Matri et Kanga. Si. Deux fois t'es. Et pas trop merci. Affaire radio. Tu dois mettre un coup de tête. Chez nous, tu as un boss artiste. Bogard de tous les producteurs congolais. Là, on va couper. C'est 50 000 francs. Yeah.
Banzokozaki bakobu na matite yokanga pasi Ituma ya bolingo kishimo tebeza bashok Basiba kanisaka nzambe yasala bango ye complete Mama mia Mama mia Ituma le rise congolaise Mana leli leli yeye Katige beye Hey, mama sana kama kanisi kwa masala na mwana C'est pas la seule année vraiment mana kokate Ezate collectif kitoko Koto misana na bolingo Fia motesa na kabasi na libandelo Mabandela ye Lokolo sima nesisa na kaka yoke na singate Nakomeka kokosa na soki pena kokosa Kame ni masana na kokosa Tuwa ni makanisi bana Atsinde ye Elikete ya kobi Soki mabeleki Soto kutu mosala Saka boya kisalama Tina nibingana Tina na mutofanya okoloka Kweli mokweto boya makala Kweli kolote oli Elikete ya kobi Soki mabeleki Soto kutu mosala Saka boya kisalama Tina nibingana Tina na mutofanya okoloka Kweli mokweto boya makala Kweli kolote oli Sali bata mingi silaka Elise ebisa bango Moto makosa kogitoro Seki na lukuto manolitelebo Mwanoli ya bolingo generale La fie sana mabo Fogitoro sena butu Ezali lokola masuwa sena kama ebale Suka suka masuwa suka kasa masulaye Didier Mole Didier Alemi Dalase Sibabaraka Didier Niso na niso fagi tore mona kabila palelo Asi ala vide la bikuna tiro miso mona kape Dikanga la mesa yo bolingo kaka kushika sana mango Shante palomi na mele koze na toma fwende prometa yone Mama loba koto lobi evani ya kana mona bena mfasa Molitara mona mi
efuto natikele bango nyonso balingaki yekanga nakomalanga na bobindi natikele bango nyonso balingaki yekanga nalalanga maki yekanga ebembe nalalayo nakisa motela te Je crois que c'est à bon avenir. Don't
Baba
Diala. Merci, Mabro, pour la relation possible. Mesdames et messieurs, nous sommes là avec le grand producteur Artibé. Je suis l'animateur puissant de la RDC, d'Elix Arlo. Tonton d'Elix. Je suis là avec Macri et Kanga. Si. Deux fois tu. Le patron de cinéma. Affaire radio. Tu dois mettre un coup de tête. Chez nous, tu as un boss Artibé. Bogard de tous les producteurs congolais, là, on va Koufa. Dans l'équipe, on va Artibé. 50 000 francs.